para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika bizubino. Zambalola aeba ko batela bino abatela bino bande konanga bolanda toyokana to solola to sepelaka te makambo ekoya na communauté to sepelaka te parce que tolingi communauté na biso ezala na kimia mais soki makambo ye toyaka mpona tolamusa conscience. Voilà, tolamusa conscience à ba mama puis bandeko na biso boyeba makambo nini ekoma koleka na nzela ya ba église yango topesi ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel malgré ba chantre bazo oyemba banzembo na bango mais bazo landa na bango liloba te biso tozo na biso banzembo tozo komisela ngo kolo so biso tokoti lola bango batikali eza problème na bango et puis binope ba homme de Dieu bozo teya biso tozo yokola na biso ba verset biblique so bokoti lola te waniza problème na bino moko. Voilà bandeko na ngai bomoni nini YouTube eza ya koyinda lisolo ya mama Annabelle. Voilà ceux qui ba kombo na prononcer bien te ça ne dérange pas. L'essentiel moi je suis là pour na kosala analyse et puis kolamusa conscience. Donc mama Annabelle yewana problème eza ya ye. Qu'est-ce que maman Annabelle balobi azali maman ya 6 enfants ba utekina mobile nena kin mobile ya koti Chine baye na ndenge baye na poto bazali na bana 4 avant l'air ba komi na poto ba boti bazana bana 6 bazana mukanda te. Alors maman Annabelle balobi azali chantre de l'Éternel ayembaka banzembo banzambe babengisaka ye na ba église koyemba eye kosala ke kaka ndenge ba réseaux sociaux ndenge pe biso bato tolinga ba camarade na fungola na parenthèse moko ngai nazo comprendre te si tu es une maman avec 6 enfants neti ngai maman 7 enfants bana nanga bazana kati ya ndako imobali na yo azali
Mais comment tu vas encore aller chercher les amis? Tu vois, tu as connaissance, na bango, pourquoi pas, mouta kozanga ba connaissance, un petit un air moko kolo ba moi bonjour na mutu, ou ko peut changer ba idée na mutu mususu. Mais tu peux pas quand même donner corps na âme na yo et pas ya camarade moko na ami, surtout ici en Europe. Ban maman bossa l'attention. En Europe, il y a pas d'amis. Tu vois, ça binon balaboni. Europe est une entreprise. Europe eza lokwa place au salaka. Dès que tu es en Europe awako, to yande musala. Bato boye ko yeba na bango awa keba. Parce que tant que boye na poto eza na mboni boko ya compétition. Na Congo tant tozaki to botami na biso normal. Bon, les musu bana na biso o to boti bango ba revivre makambo pasio biso tozo monate avec les amis. Parce que bango ba botami awa ba omona bazasko normal nde biso petozaki na Congo. Na Congo to botami tant musu ba para na biso o ba utaka ba mboka tant bazoya baza ba bande pe ko vivre na compétition. Likunya pe zalaki ba uti mboka moko tala kutu ya somba banda kuna yolo asomba boy wana musu asalaka na onatra bazaka pe na ba compétition. Alors biso bana tant to botami na kin to botana biso normal to za biso na ba camarade na biso normal boza na mbongo te donc kutu so camarade na bino ba na mbongo yo osepela mais lelo tant to yesko na poto to yesko ko vivre compétition ba para na biso ba banda ko vivre à époque wana awa biso pe to ko musala muninga matate muninga zwa boyete muninga kene ba classe ake kotanga yo boyi na yo weleli no ko sala mbangu tangu muninga osilisa azui musala bien obandi ko jalouser ye donc ceux qui muninga bazaki na vie ya pasi na kin aye na poto donc akoki jamais ko bonga kwena kuna bazaki bata pasi azokanisa kutu nini mais obandi donc bande konanga yango na o comprendre te qu'est-ce qui ne va pas avec ba maman au boza na bana ebele nzamba pesio mabota et puis apesio mobile tukangi parenthèse maman na biso za bana maman na nani azana bana 6 aye kokoma na camarade na Ariashu mutu ya théâtre mwana mwasi wana sala théâtre mwana mwasi wana ba memaye na Olive Lembe na poto amemaye na poto pourquoi point d'interrogation. Msuba lobaka, il y a beaucoup de choses qui se disent là. Toi théâtre bazala qui est belé. Maman Olive azako bela. Bomona ka inzoto nyoso ici là ka. Il y a des gens, ce n'est pas, je ne dis pas que c'est vrai. Mais ce que tozo yoka, il paraîtrait, maman Olive azaki na besoin ya ba rein. Et que, na partir ya kin, bako tester bien na ba hôpital wana na ba ngaliema ba reni nezo correspondre na ya oya maman Olive ezalaki ya ye na ya baby tango bakomi na poto ba ye ko checker lisusu je crois ba monaki ya yende mutu ezalaki mieux ou bien baby ba ye koloba aboyaki mengai pona ngana analyse nanga omoni so boye baye ba checker lisu na poto ba bino oyote après baye kozwa baye net baye kozwa yaye wana bande konanga mutachela nga commentaire te okosi non parce que je n'ai pas confirmé ça eza eloko elobami kaka na net Arashu aya poto a vivaka bien aza très bien zo vivre lokola moi simoko ya kabila na kacha poto. Alors moto nyonso alinga approcher ye parce que azokanta soki naza na peme na Rashu na komona maman Olive soki naza boye na komona ye alors siko la fille akomi ko manipuler ba vie ya bato donc Rashu tanga loba likambo nyonso koloba batu bako landa oyo baza ba malanda ngombe oyo baza ba timba na vite. Alors maman Annabelle oyo aye ko koma camarade ya Arashu azana Belgique, il azana France. Ale prophète oyo Arashu azana na France. Ba maman ebele bazo uta Belgique. Ba koma kokene ko sambela na France. Pona nini nazoke osama na église à Bostra. O longwa na Belgique, o koti na ba autoroute, donc ozo zo risque ya vie pona ke sambela na France.
okolongwa na autoroute oza na Belgique ozwi ti ozala msu na Paris okoya ti na Lille pona na kosambela epa ya pasteur moko boye komoni soki je ne sais plus, j'ai oublié. Donc okolongwa na Londres awa biso ko tubata Londres awa bon tozana biso awa to kangama na biso biso ba makambo na ezala te to longwa na Londres pas to ke sambela parce que to ade na ba pasteur na biso ya bien bazana kacha Londres bana malamu ba pasteur malamu ya mabepe bazali mais ebele bazaya malamu mais siko tellement baza malamu bato siko bakenda ba église te awa siko ba église ba pasteur beleza vide au moins kamba bato 25 donc ba église a minene awa so batondi bokeba mwe ba église wana mikende ba pasteur a bien de bangwana obino boboyaka bokende wana kena Bercy église bakomo benga ngo Bercy a otondi sa salle. Alors bandeko nanga boyoki yoki yango pe ba raison sikoyo balobi ke amemie epa ya prophète na ye kombo na ye soki miche soki kombo na ko bon prophète kaka ye wana photo na Cheribino Shadrach voilà akei Alexis lobia nga na prophète nanga tamso badoki ndoko yemba kuna boye na boye a partir ya Ariashu nde ye akei pa ya prophète wana. Mais maman na biso pe Annabelle azalaki pe déjà na ba idée ya mabe na mutu na ye parce que azaka na mobali ne moko ya kala atika kai na Kisasa mobali wana sa bala na ye mobali wana kuta obule ne yete me ya bula na ye mobali wana tela batu musunde bazalaka mobali yo boboti ne bane bela moni pasa koti ba Chine ke boye ko bimalo na France boza pe na mukanda te. Mais olingo ko sala penza scandale oloto vanda yo mose oyo mama ya bonzambe ozana discernement te ba mame belé bozo ko manquer discernement quand tu sais que ozana ba pesio prophétie balobi il faut examiner yango soko moni kokoka ko examiner prophétie te kima ba prophète parce que prophétie nyoso bako pesa yo il faut examiner. Tu peux pas prendre prophétie comme la parole de Dieu au balobi l'église que Jésus avant de ki na bord ya mai moi si moko boya yaki asengi mai moi si na lobi o eza puis na biso oyo abanda kala ya koko na biso Jacob bino batabilongi ya boto pesa ka bino te wana ko loba amen parce que ezotanga na Bible. Et puis Jésus bandeko lo bana binga na za mai soko melingai o bo akimi na moni ye mutu moko balobe makambo nanga là tu peux dire amen parce que pour pasteur na bino azoba mais tant pasteur ya lobi oyo nazomona mobali na yote ya moi si wana oyo Jésus Jésus tango lobi na moi si wana abina zomona changer mibali ebele soki 5 soki 8 soki combien mais oyo pe oyo ke ozwa kotokela maya pona sukula kuno tike na ndako azape mobali na yote la femme là azalaki a examiner kiango alobi oui na si otali pe vie na yo oui na changer pe mibali nanga autant mais oyo pe nanga pe na beteli nanga Yesu masi apeli solo nanga pe te. Donc oyo atikali kuna pe azana mwasi na ye ayaka na ye kaka akendeke donc o penza bangamba lobelenga na koloba nini amen o examiner po atiki biloko so akiko benga baninga boya kotala mwana nzambe mobali moko aza kuna za prophète mais sikoyo yo bazo mutwana ye parce que batu wala ba prophète ya mikolo yo bazana bakisi bazana ba demo bazoko prophétiser na bakisi botala ta pasteur oyo soko bomoni kaka ba pasteur bazola ta ba toge ou bien pasteur alati kolm et signe enini e komi loko asango na ba croix na se boke bana ba pasteur wana bande kunangai bazo ibsabino bozoyo kate bazola tela babilamba ona ebele ba mwindu bani ya nini ça tout ça eza ba magie eza normalité bazo yebisa bino bozo kate yo mama moza na bana 6 oyembaka okoyembela bana na kati anda kute tu pars dans les églises car pona oyembaka après baselelo enveloppe
Mungongo nzamba pesi yo yembela ye olingo banda koteka yango. Tu peux aussi okosala pe YouTube na yo ozotia banzembo na yo batu pe bakokota YouTube afuti yo. Tu dois aller seulement kende ka na église okende kotiaka litoi na yo yo mutu oza na makolo mibale na poto te. Makolo mibale na poto te mama Annabelle. Ok koyoka litoi kuna epai arrache memio na bino nyoso yo misala na bino kaka kotindelaka batu ba mateya ya ba pasteur na ba téléphone. Ba téléphone na biso etondi ngosoko okolingi kaka mutu atindele audio fina kaka boy nzembo moko bandi to bonjour les amis botika na batu bapema oyoki mateya na yo pono ozana expérience a pasteur na yo fanda nango botala mama Annabelle atie litoye pa ya arrachu amemi ye pa pasteur Shadrach lelo nde toza boye mobali wana aye ko prophétiser ke ote mobali wana azali mobali na yo te ye pa fungwami kutu oya diverge kanga eza ndeko nanga moko mongala aza kuna na Afriki boye na boye ko papa wana tala ata bino moko bandeko na ngai ti nzambe a permettre yo obota bana 6 oza si vraiment ke mobali wana aza ya yo te même a permettre yo bota mwana moko ata mibale yaya oyebi batu kombe baoluka bana mobali oyo ya yo te nzambe a permettre yo et puis mobali ya bato aboyi yo pete obandi kolobake mobali alembi parce que mobali ayebi ke boza na séjour te il faut beta bakayu bandeko mibali na poto bosala na bino misala makasi te bosala kaka normal bolia na bino normal ko boma no nzoto pona mwasi oyo tosala bakayo makasi o pona natikela bana na ngandaku natikela batu te course aux armements wa eza te bakote ya bino ndenge nini tela mundela zwaka bakonje na ye mundela betaka kayu misatu mine te nga place na sala ka ba mindele nyoso na sala na bango bazaka na misala moko wana kaka basalaka me batu nyoso batikali ba noir misala misatu mibale misatu tele komona kaka toko koma na agi moko nzoto ezomona na kaka oza jeune me mukongo ekomi koswayo makolo ekomi koswayo mibali bokomi ba impuissant vous travaillez trop 3 cailloux 2 cailloux moko kutazo benga nga banda na sala ka 2 cailloux na sali na tongo après zonga iko sala oya buto alali aya kozonga ndako ba 3h so ba 4h siko ponola la combien de temps ponola mukana tongo ke osala ya tongo regardez donc mutala la kaba donc pendant des années mais oyebite loko nini na ba cerveau ba singa wana mike wana ya ba veine oyebite soki eza ko vimba na kati mukomsu paf et pété AVC ozo komi kokanga batu bandoki tata mwasi noko. Travailler 7 heures na journée, travailler 8 heures na journée, plus ou moins 8 heures c'est déjà c'est bon. Zonga nanda ku repose-toi, relax, salape makambo mususu. B'activité mususu kendo beta balle, beta carte, change un peu tes idées. Ba papa bo comme fatigué na mbeto avant, ba maman pe même bon donc boyebe loko bolingité après ba na France cimetière abato ba français ba français baza plus élevé na ke biso ba africain mais ba africain to komi ba komi kokunda biso plus que ba français to ye na mboka na bango pourquoi to kufa avant parce que vous travaillez beaucoup. Je vais construire au pays. Je vais laisser ceci à mes enfants. Je vais faire comme ça. Je vais faire. Sokyo koko kakoti ke la bana no lokote, zape lokote. Di fait ka ke boti bango na poto. Bilo boye ba te ke cadeau mo mbabo pesi bana yangwana. Bana ko bota mana poto awa eza déjà cadeau. Parce que ba bota bi en Afrique ba o souffrir pour na ba yawa. Yo déjà o boti bango na maternité wana ka o bota ki e wana. L'hôpital à Saint-Pierre kuna na Belgique, déjà cadeau yangwana. Yo mto bota ke na Danemark kuna. Na hôpital ya Air Leo, yebaka déjà cadeau mwana no pesa ki angwana.
Oboti en Angleterre na Queen Hospital. Kado mobimba yangwana de amwana bota mi na poto. Boko bomanzoto pour rien. Tout est vanité. Talande ko moi seke chalito et pas pasteur Shadrach. Pasteur Shadrach alobi mobali wana za mobali na yote. Alors pona sukwa akasala tout a bengana mobali. Et puis bango be fallait ba vendre na ba camp suki na ba camp suki na ba ndenge ni. Mais asali tout ba ye ko lukanda ko bazo futi la mobali azo beta libanga makasi a bengani ozana mukanda te mama Annabelle. Tu crois que nzamba ko peso mukanda? Et puis, bandi ko contacter, mobali yo tikaka na kisasa, mobali ya kala, ya jeunesse, no ya kala. Maman Annabelle ko zongela eto ko regretter. Mobali wana ko yana poto, ako bengi sa mwasi no ya tiki kuna. Na ochela bino audio oyo Maman Annabelle azali ko solola, na leki ya mobali na ye ya kisasa. Abengani mobali oya awa, no mobali aya ba oyebi olita bo bengana ak Maman Annabelle uko ita ko bengana ka mobali no boy tu accuses ton mari que a viola kabana na ye na kachandako soki ezali lokuta Maman Annabelle Dieu va te punir lelo mobali wana zo telengana bande kone bazu ya komi kolala olingi osala monte likambo wana pona tango bakofunda yo soki bana nao deja bazwana bango ba mibali na bango batoboka na bango alelea bakofunda parce que ba peso mukanda na viol mama apo ovandi penza ki ovandi pe boy ozwi pe bible na biki na yo na stilo na yo ozo ko composer banzembo pona nzambe composer na yo pona biso toyoka bandeko boyoka audio na bokebia boyoka Maman Annabelle ndenge asambwe vraiment boyoka su banzembo na ete banzembo msuba mingongo bazaka nango ezaka pena ba mingongo penza ya Lucifer bozela fezala oyo ya 4 minutes audio ya 4 minutes Maman HM gros bisous à toi, merci, tu as pensé à moi, que Dieu te bénisse. Coucou Tanti Pati, ça va, tu vas bien? Voilà Maman Annabelle. Moi aussi ça va. Tant que je commence à aller à l'église, na uti kobima, donc na mon message na yo. Ah uti à l'église. Téléphone ils ont dérangé na mon moké, ils ont kangama, ils ont fumama parce que comme il plein na ba notification, ya moi na poké ko répondre au Tanti ngai. Bonne vie le kunana maman boza bien. Boyoka réponse. Bonsoir yaya, oui, toza bien, biso tuna maman, biso toza bien. Na regretter ma casse, na comportement ya na ngai. Ndenge yo benga nga bioza posa ozwa numéro ya Eric pona bosolola. Eric mobali ya Kishasa. Na bengi pe na ebisie alobi nazwa numéro na ye na pesa yo. Ndenge na pesa kayo kosala ke na ndaku awa jour obenganga na numéro ekoni mama zo solola na yo Asia abenga mama na bango ayebisa ye tanga abenga mama na bango ayebisi ye Eric to batunaki Eric soki awangani ye soki ndenge nini ngana toyebi te mama bango tanga abenginga basi ya mabala femme légitime ye kosala ke mwana akoma na vie ya puberté Asia ça fait que nena bokoli mwana na ye na mwana na âge ya 8 ans 3e primaire natangisi Asia ti wana komi na 4e musulmanité pe mwana akomi kotambola mingi kosala ke na gangeli ye mwana lobi lokanga na gangeli ye akobenga mama bango ayebisa eke ngana yo tosololaka nde aye kobenga mama na ye abengi mpe papa na ye akosi yo papa nga lobai makambo wana te tanti nde azosufri nga nazosufri makasi nakomi mal à l'aise naluka moye nazonga nayebisi yo ya na bel yaya na nga comportement sali na regrete makasi safeke ayebisi adele alobi ngai moto nabengaka yo
pona zwa nimero na ye na pesa yo ana. Ah, omoni Annabelle tika mobali ya bato. Senga epa mwasi na ye. Na regrette makasi ana. Na olingo sala. Kumisa kuto nzambe. Sana ote vanda. Oh. Lingweza na ngote. Ezate. Annabelle otulio. Kanisa ta biso na mama. Mena ebiseri kaza mabesa feki a expose nga ya no. Yo atoye na live together na peso mobali ta. Bozela pardon ekweya. Bozela mukeo bande bolimbisi yo c'est où là? Bake ngane to kolobana ka tepona ngana sufa mwana. Onke zai kama ko sufite mwana komi kotambola mingi. Lokanga na gangela ki aye ko bimisa. Oh to sola ya tantia solana mama na ben mama bazo luka po baboya yo yake nde papa ala ne plaza tande mwana ki obalola makambo pe papa na ye azokotela ye yaya na regrette na otine ba voice oyo kande Eric azolo balanga na ye biteso bosolola ko pe bosolola atime yaya toza na 100 francs na olia kopesa ete po azama be o Eric asaninga na ebite eza ba mame nga banoko sikaende ba sepeli na ngote ba mongo ati Eric asani na ebite so o yiki mongo ndenga na eto zana to kabwana lobito kabwana to kolobana lisute na vie na epo ngana ina bebisela efoye na ye ponga mutu abenga ka ina ebiseke yo zana besoin na ye yo so bala ozana bana yo sikoyo ngobe bise foye ni na ndengeni seke ngane mutu nazo bebisa foye na bango na yango kobenga kanu susu isi ate kobenga ka ebo solo la tempo ya azama be ya oya lobi epesinga passe mointe yango nengana yebisa yo. Voilà. Bande konanga boyoki audio bokoloba audio oyo ekomi kuna ndenge nini ye mwasi oyo tango aza kobenga na mobali na ye makambo nyonso aza kosala aza kofilme na ba audio atindeli yango Eric akanisaki atindeli yango Eric oyo ya Kishasa ya mobali oyo ya lingi asala tu nde abengisa nzoka nde atindeli yango epa ya Eric ya frère na bango moboye basambelaka na ye nde frère wana alobi oyo makambo ni loko aya yebaki mobali na ye bien abengi mobali na ye oyo ya bengani apesi ye ba audio oyo yango bomoni makambo nyonso ya mama Annabelle ebimi libanda nzambe ayebika nde nini abongisa makambo na ye mpona kosukisa bandoki bato ya mitema mabe. Vraiment bandeko na ngai botala mama wana ye wana na mobali na ye oyo ya bengani et puis na pembeni wana oyo alati toge nde pasteur oyo aza kopesa ba prophétie et puis bato ebele na ba YouTube awa baza kotinda bato bokende pa ya pasteur oyo balobi aza na misala mabe balobi alalaka bana bato na ba église il paraît que so pe abota so pa bota te bande kunanga bosala attention. Même makambo bazoyebisa bino corona bozo kokaka te corona etei bino ke boyekola kosambela na bandako mais bino bozo kokaka te il faut ka mama obima kako kende ka ti koluka pasteur ti na ndako na ye tala pena ndenge papa oyo abengisi yo aza na Chine azotindelo biloko ya Chine boye na ye na bana boye ti na France tala ndeko mobali ndenge abundani pona oya yango bandeko mso mibali bazalaka aye na poto boye asundoli mwasi na kisasa biloko aboye tela penda eske boko moko to kondana bandeko mso mibali te aye na poto pe bo asundoli ne ba mama atika bia atika na kisasa azune ka mwasi mo aw parce que ngana mona base bele ba monela rabino ba pasi bino ka mtu bobebisaka mobali omona moneli yo pasi abengisi yo boye yo ka mtu kobebisa olio to boya mobali no lobaka te na boy mobali na ngai parce que boy yo boyi ka mobali no tangu bake ko prophétiser ye kaka et pas ya pasteur Shadrach nde tangu yo bandi ko luka ba problème mama ke mobali waza mobali ya vie na yo te siko mobali ya vie na yo
azakuna mobali oyo ya vino alingi pe yo te tala leki ne makamba zoloba ozomona te ke comme ozana mobali ya vino azate mama Annabelle yo ozana mobali na vite tikala bongo kende ko retirer dossier oyo ke ko funda mobali na o pour rien eko balukela yo parce que mobali no a violé na ebana te. Comment qu'on lave bana na au cerveau? Pas maman musu baka musarange. Au moins on lave penga bana no cerveau que boko c'est la papa na mino likambo. Boko en école bolo bana eboy bolo baboy pona oyo liba benga na papa. Bana pe bana mike bien bana ba koza pe ba koli mais bana ba yoki la ka biso ba ko manipuler penza bana. Ba mama ebele eza bien te. Bozo bebisa bana bino. Lobby tam soupe Annabelle pe akoleka epa mama moko aza epeka mabe yango pe ye pa zui mabe wana amemi yango pe abande ko nanga ezala yonde ko mwasi eza yonde ko mobile soko lingo bala moko botala kana ba famille ni ba uti mama no asalaka nini mama no azalaka wapi musala ni osalaka parce que na moni ba désordre oyo na communauté c'est trop. Ce n'est pas bien. Surtout na ba homme de Dieu. Ba homme de Dieu na zo ebate eloko nini ezo sala bino. Bozongela kinganga na bino ka ndenge ezalaki na kala bato batelisa maboko oyo boye na boye pourquoi bino so bozoninga bo simba kaka Bible tant que Bible wana eza pona bino te bolika ko bungisa bato en tout cas ba mama bozala pe ferme na ba caractère na bino eza ke lote ke muto abengi yo ngana na mama mona musana na bisoko azali aza congolaise te azali jamaïcaine azokanga mananga kaka makamba ba prière en ligne bandi ko nanga ngai ko banda makamba ba prière en ligne e banda tango wana ezaki nanu ya ba radio moko boye ba téléphone moko boye oyo bozo mona na te wana ngai mon esprit m'avait dit non même ba vidéo nanga kala je dis toujours non je ne peux pas prier avec des gens que je ne connais pas désolé. Les gens qui n'ont mona bangote na yokaka radio moko boy allez je ne connais pas si le pasteur Azam Mutakala ou bien le pasteur fait l'amour avec son mari et pardon avec sa femme ce qui peut même na kol bapé pasteur fait l'amour avec son mari hein tant musu pas à pédé tant musu ba musu bozala ba on ligne wana bazo sala n'importe quoi je te l'ai dit moi je disais non non je n'ai pas aimé ça. Wane bandi sika baba kama ko travail ko samela ba ligne o ezo kende tam sou siko tam sou ba 3 ans ba 4 ans erinyaki batu baso communiquer batu oromona na kenda pa mama mo boza ina ba téléphone ebele a communiquer toujours batu papa ba koti wana ya tchena e minute et pas na ebo soka pesi bino allez bo prier ya tche minute abando sani makamne mususu. Et puis bon comme ici nzamba comme le col automatique moko boye ba bo pc ba r de 6 heures à boye de nini boye ba ma bale belé koufi soit mobali soit mwasi ko sauter mobali na tongo ba surtout ba mama e belé ngana zala ba fille belé mobali alobi non abandi bien te oko benge boy e ngana kota prière na ngana 22h bientôt kota de 22h à 23h chaque jour mama et que sikoyo oza na programme ni avant mobali no kelala em soit fatigué alobi la 22h il faut accompagner mobali na yo em soit na besoin no erwana toi tu vas dire non OK chérie va dormir ngana tikali na ose la prière na nga minuit. Mobile a supporté, les lois supporté, l'objet a supporté, au moins, quand mobile a bandi ko ya retard. Ou bien pas, mobile a tiré na mutu. Et bandi au travailler, que moi, si nanga, en tout cas, tant y a kendaka, parce qu'il y a à la muka tongo, tant m'sui au salaire na ona, pourquoi, mobile a salaire na tongo, faut aller à l'avant, il faut accompagner. Si non, on accompagner mobile na ote, au tiki a kikola la yemoko, mobile a créé na mutu, a créé li kambwana, pan épais impuissance. Abando ka sou posa sexte. Abando ka posa sexe ou yakate fo sambela o kotana ba prière boye na boye o tozana ba jeûne ya 1 semaine ya ba jeûne à 2 semaines mais ba lobi na Bible avant yo kota jeûne avant même au la prière il faut zala na commun accord
na mobali na yo bino mibale. Tu ne peux pas oyana ndako yebisa mobali no kaka sans otuna corps na ye angai ba pasteur na ça le bi jeune à 1 semaine, jeune à 2 semaines, il y a 3 semaines. Sur base de quoi? Pasteur na bino apesa bino ba jeune wana. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Vraiment bande konanga eza pasi. Ezali pasi. Na komi nanga koshite eloko kana osenga na bino batu obolinga ko bimema komema batu na ba pasteur. Oh pasteur nanganda leki. Oh pasteur nangande boye. Non. Faut laisser tomber des choses comme ça. Arachou yo zana mobali na yo. Ngana comprena kate ozape na mobali na yo. Oyo yo zwa chance na yo. Chance ba pesa yo moko yebi soko za na longue vie soko za na courte vie soko place ni no cha vie na yo moko yebi. Comment tu peux aller kokota na ba foyer batou arachou kokende ko memaka batou. En tout cas lave-toi un peu. Smisu kwama arachou na sens que lukana nu kimia et pas ya batou luka pe kimia na couple wana ya bana 6 bana wana lelo so ba baby bana wana soki lelo bake kokosi ya papa la bango makambo arachou yo mto mimaki e pa pasteur wana nazana audio moko awa comme si ezolo bake bozana na toyo kana audio o biso balance biso yo so ensemble awa elobi plus azolo bananga arachou atatu yebanika mikolo yo mais ki camarade mususu ekoki koleka bondeko mwana mwasi wana sunginga moyente donc ozalaki na baprojet koboya papa bana na yo depa mema opoto mais papa bana mo combien bana 6 eza pasi pe mawa bande eza pasi oyoki en plus azolo bananga arachou atatu yebanika mikolo yo mais ki camarade mususu ekoki koleka bondeko mwana mwasi wana sunginga moyente donc ozalaki na baprojet koboya papa bana bozoyoka. Donc arachou basali ki camarade wana Annabelle azoloba ki camarade na biso eleki kutu na bondeko ya botika ba phrase wana. Tout ça ce sont des phrases à buzoba. Camarade ya koleka na ende côté bandeko nanga koleka te awa na poto. Wele zaki ba phrase tanto zali na kisasa te na mboka na bambujimai na kasongolunda awa na Paris awa na Miami awa na Londres camarade leka bondeko bandeko nanga lokuta bakoselo ba complot ya CC okoyeba te pa ya camarade akoluka koselo ba makambu moko boy okondima te keza ye et pas na waza toujours gentil. Il faut faire attention ici en Europe à l'extérieur yamboka oyo botami camarade ami azate nous sommes des connaissances nous sommes bamsusu baza ba frères et des sœurs dans les seigneurs basambela avec église moko mais pas camarade du nom camarade des mobile na yo eza bana na yo ce sont tes amis na kacha poto. Et puis tu as ta famille, so na chance, ya ozana yana yo, bande kona mibali, ba cousin, banani na poto ne sikamoko, bande kona yo. Mais compter avec une autre personne, il faut faire attention. Il faut faire sa confiance na yo moko na nzambe na yo d'abord. Ta la maman mukolo boy, oboti bana 6, oza mwana mukiete, au moins on peut retourner âge au 36 ans, au 40 ans, aban bazo kosa kaba âge. Mais au boti bana 6. Comment tu peux arriver à 6 enfants sur dans mutuno zeba kozo linga mobile wana te pona lobi divorcer. Il faut oza la mutali boma ou bio zandoki. Na yo kati papa wana penza wuti na Congo. Boti na yete mama. Aya ko boko lelo bana 6 na kachanda. Takutu zobango. Mais toi papa wana ye. Awo kima yo. Mama na belo zama yele te. Zonga classe zonga ba formation. Ozama ele toza zoba bana 6 bande onanga na kala na bande ko kante so mo saza na bana ebele ba mibeli ba kolinga ye pona mbongo bana nzoka nde ngai moi nanga na sala ka live together rawa
na salaka live together na sungi bato ebele malgré ba jaloux bazanga te bayo kelongo likunya bakombo benganga la danozi mama commissionnaire ba mabala oui c'est mon travail wana penza kombo kitoko bopesi ngai mama commissionnaire ya ba mabala c'est moi ngai nakotika musalo te nakotika YouTube me yango notika ngote baba na indi basalaka ngo yango epesa na ba site partout mais congolais ayeba na eko valoriser musala kitoko boete live together eleki musala ko loba na YouTube eleki yango nelengi parce que so batu ba obenga yo otala tango ba otindela nga batu ba balani ba famille ba ye sala kange sengo moko osakana te yoko ngai neto yokinga video emso aimé te mais muto na pesi libala tikali na nga famille Aten mukolo moko te akofinga nga jamais allez yo sigona sikoyo nazomona ke bato soka moi mobali atuni olingi moi sasuka na bana boni omona mobali ye moko koza même na bana 4 kutu mazoba nga mibale kaka abi là dans notre tenga ngana za na voiture bon je vais acheter une voiture de combien de places na question mani kombi te ya zongela mama bana na yo papa bana na ye ngala ngoma ngana kezwa charge ba ya mutu mo bo aboti bana 6 tatanga keko akena ele mse pa mwasi mo bo abota te azo se reposer na ye alingana boko le bana 6 lobi bana na ba ko yeba ka tata na bango ba mibali ebele ba olinga lisute basi ebele baza bana ngaya bana ebele mibali bazate balingi na bango te alors yo mama soko yebi ke mobali wana olinga ka ete suka na moko to mibale kata soko keba 3 4 5 6 okotika la bongo okotika la ndenge wana ya solo ubi okondoke ndo ozwa mibali na Congo tango pe bakoya bandi ko violer bana na bino wana nde boyeba ngana na ndeko mwasi mwana na koma kineti bwa kizengi ya 12 ba viola grave na ba mibali okozwa boy mwana mama ngaza so na bana soki 7 soki 6 azwa mobali moko ba kotela ebana akotela ebana kendo funda pe na police afunda te donc voilà azo mwa na fundi ko panzana esoni ke ba viola ibana nanga avanda kanye mais mwana na 12 ans azala sou bien te akoma ka ko banga banga bo bande ko nanga to komi na biso na suka abona tender sali ozana motema ya kondima ndima mato ya yoka motema malamu ya ko partager ba vidéo partager j'ai beaucoup batu bazo kominanga belé la danoise tozo ba notification te bande ko nanga na olo bango na tango nyonso to na ebite nga mo pe na ebite voilà donc parce que chaîne eku ezalaki ya kokufa ekangama ki bande zonga en tout cas ba notification nanga ezo salate mais oyo bozwaka ba notification te soko oyoki mungongo nanga désabonner s'abonner lisu na chaîne et puis ozwa ba obando kozwa ba notification e kozonga botika la malamu tokoyela bino suite ya lisolo oyo e banzani mabe ba boke bana ba pasteur à Saint-Denis bino bata France ba gros bisous bye bye.